Papa. Oui, non. Ça va? Ça va bien. Papa, le médecin, papa, le médecin. Papa, le bon anda. Ça va, tout le monde va bien. Bonne nuit, la Eliana. Elle va très bien. Vanessa, ça va, hein? Oui. Bon, papa. Très bien. Oui, qui est ma carotte avec la matanga. Ah oui? Oui, ma carotte avec la matanga. Ma carotte avec la matanga, papa Alain. Oui, qui m'a fait matanga, on a eu un retard. Je ne savais pas qu'il y a qui matanga, mais bon, on a retard. Faut tout ça pour comme tout qui est pour nous. Si, si. On a bien qui est marié, hein? D'accord. On a bien qui est marié. Pour nous, tout qui est matanga. En fait, matanga, c'est pas condi. Malgré pas condi, mais bon. Matanga, pour la matanga. Nous sommes congolais, tout le bagage. Je pour la rater, donc il faut que nous fasse tout qui est pour comment on est tout qui est pour faire un beauté. Ah, il y a des vidéos, vidéo vraiment. Ah, il y a pas de gâteau tout à tout le terre. Vidéo. Tu es pas le bien habitué. Tu es le sous un bon moyen. C'est fait là, il y a mais là mais beaucoup sont les créateurs, mais on te quoi le lobby. Le gens devait appartenir à Dieu, le des anzans. Eh, non, ça on dit. Limité. Ça, hein? Il y a quoi? Dans un peu ça, on dit le soutien sur le nez, parce que non, vraiment, pour le mariage. Mais là, que nous avons le l'osso. Eh, non, moi, tu n'as pas de problème vraiment. Ok. Papa, les médecins, tu peux t'intéresser, papa, s'il te plaît, hein? D'accord. Maintenant, pour ça, on a un bel osso. On a un bel osso. Il y a pas de mec à l'osso. Il y aurait la pondou. Eh, bah, maman, oh, mon qui a besoin de ça, a besoin de ça matériel. Oui, qu'on veut un matériel, des gens, on va chafing biche, on lit, bah, ça, on va verre. Tu peux venir, on papa, on est ça dans le sonne, vous faites ça, papa, là, un banane. Mais la bande, on va baquer. Bana bobenga ba maman pe bobenga ba papa te émission na bino bandite papa le mariage hein de na baka webi maman il y a ni tout naza maman il y a ni tout pona ba oba yebinga te oba mona ngam kwa lelo naza maman il y a ni tout du service traiteur de décoration la Providence hein wa service traiteur et décoration la Providence oui simba mina ngam ko maman il y a ni tout et c'est moi mingi en tout cas 10 ans d'expérience 10 ans de succès, vraiment Dieu merci parce que dans mon kilomètre, ça c'est le coup ça y est au moins le qui est bien, puis le qui succès. Ça c'est le coup ça y est tout le monde attend sur marché bien té. Il y a mon albaraka qui est vraiment dans un banza mais merci pour le service traiteur de décoration de la Providence nangai et ça il vraiment 10 ans boula zone mais pensons en boula zone et pour 10 ans on a eu succès hein. Il y a vraiment succès et on a vu vraiment la PC vraiment un mais merci pour la grâce naie au ya salinga na musala na service traiteur de décoration de la Providence. Na ça rappelle location matériel, nous avons besoin de louer matériel, le coquille louer matériel, vraiment ils ont déranger pour louer matériel, on a besoin de verre, on a besoin de sani, on a besoin de chaises, on a besoin de nappe pour coquille louer. Ah, on a place na ngai maman il y a ni tout na sala comme ça là. Ba tout mususu ba linga ko sala ba tout publicité mo ba be ba propagande mo ba be. Ba tout mususu ba ke biloko na balambaka et lalaka, balambaka ba traiteur balambaka biloko ba bombaka lalaka. Certes, je ne sais pas, je n'accuse personne. Ce que ça va traiter au bino boyebi qui balamba kabiloko la kawana bango. Est-ce que cause vraiment na matuka ya boyo olamba biloko la peut-être bat balam sablo bala mais on a la la possibilité ou azan la place pe ya kolamba la biloko yango te. Mais maman il y a tout vraiment calé vraiment côté matériel vraiment zali le mota barbecue mundene le quoi la ngamoko bota barbecue et ça peut ka ote hein musu pesa kuna côté musu pe vandi na soki mutu alamba biloko la peut-être à na place alamba biloko côté net mutu o asokola biloko net mona ba so na sama ka ba so na ba bino azana place asokola la ngote ngama milioni tu na banzunga minene bo. Et papa les films se banzou na minene batuna ko basala ko balinga la Providence ba mo na balasi matolaka ba papa ne na banzou minene oyo ko ko makaya bu ba barbecue na yango yo bato ba batono mon musaninga na sala ngana mutu moko basala ngai contrôle donc musala na ngai ba pekisa nga tono ba pekisa nga tono eza pona ko sala la biloko ko liate donc na nenga mundele a permettant ba barbecue oyo me batono te abaki tono te pour que congolais to kufelaka ah to tumbata ba tono te mundela ça la tono te ah ça la barbecue oza barbecue professionnel donc la Providence pour ko les biloko la te na bato baza ba publicité mabe o ba la biloko la ka eh mama tala ba barbecue munene bo ko la biloko la pona ni
peut-être bato balamba biloko elalaka aza na place ya kotia biloko te yango aza kolamba aza kobomba po elala mais nga mama Hélène la providence na ndenge nalinga mosala na nga ndenge nalinga vraiment mosala oyo nzambe apesa nga ndenge nasepelaka na mosala oyo jamais nalesaka bato biloko elala te biso tosalaka olambi le même jour bato balie le même jour preuve aneke naza na place na ngai ya kosalela mosala yango naza koloba je répète que peut-être bato balesa bato biloko elala aza na place ya kosalela mosala te awa oza na nsima ndako na nga yango oyo oza na nsima ndako na nga place nasalelaka mosala na nga babarbecue na nga yango oyo bile bato bolingaka bo batono mundele alingaka tono te naza contre bato batono te mais naza koyebisa bino ke mundele alingaka kotumba biloko na tono te ezali approprié te mpona kosalela yango barbecue biloko na kati ya tono eloko mundele alingaka yango oyo wana ezalaki mwa moke mpona service traité de décoration la providence parce que nangi tosolola moke makambo eza bango tosolola eza makambo ya bikolo yo tosoma babiloko oyo bamutalaka tokondi oui en tout cas na bando pesa na mbote na bato balinganga mingi na pesi mbote na mama mami bio aza mama la biso moko azaka na France asalelaka biso biloko bakoko batanga wisi bapapa mokongo pasi libumo pasi bemoroïde mama mami bio abenga bisinga mama ile niti oyebi ke ngani naza awa nasaka batanga wisi ya bamikongo tosa mama mami oye na ngona papa meli comme ça na ye basoki penza batanga wisi yango esalaka mponga azanga na pota libumo te na aza moto mokongo te moyen amela vraiment eza te il faut moto azobela nde akokomela yango loko episeki ngai kozala batanga wisi okopesa mpe papa ala mbenza mpe akoki mpe komeka mpo aza mpe mobali napesi mbote na Priscilla kuna na nene na Liège Priscilla nayebi place ozoso yininga koyinanga te naza moto makambo ebele Priscilla mosala ebele makambo ebele kolekaleka mpe ebele yango namoni souvent ntango ozobenga nga so na biso na korappele soki na rappele te yo rappele nga Priscilla yaleki na ngai so omenga na rappele te yo orappele nga mbote mingi na bino surtout bato bolinga mama Elia netu poza bato balinga mama Elia netu oyo bapesaki mama Elia nalinga ko makasi na sepelanga makasi alors napesi bino mbote mingi et puis mbote mingi na ba oyo balinga service traité de décoration la providence na pesi bino mbote bayeba ngai bayebosala peut-être que mama Elia nitu a s'imposer mama Elia nitu akoma mama Elia nitu nenga za vraiment en tout cas merci nzambe ayeba na kopambola bino nyonso oyo centime na bino ekota na kati ya ndako nanga oyo 1 euro na yesu kota na kati na ndako nanga à travers mosala moto nyonso nga na sala mosala en tout cas nzambe apambola bino ya ebele nazoki ndo solo na bino ki émission na biso ezaka ya mariage même kolamba ça fait partie du mariage non makambo kolambo eza makambo mabala tozomona ntango tozokola mama azobenga yakala lakso nde balambaka soki oyebi kolamba te ntango okenda libala okende ofingisa ngai yakala lakso nde basukolaka nzoto soyebi kosukola nzoto te lobi okofingisa nga yakala lakiso boye c'est ça le mariage libala yango wana alors lelo naza kosolola na bino parce que eza na jeune fille moko abengi nga aza na pasi mingi na motema na kolela mingi tozosolela makambo etali babikolo baethnie babikolo na biso nyonso tu toza bacongolais nzambe asali biso bacongolais mais apesi motu na motu ekolo na ye ndenge apesa biso moto na moto na ekolo na ye oyo aza mosakata oyo aza mombala oyo aza moluba oyo aza mongala oyo aza moyombe oyo aza motetela mais esangisi bikolo wana nde ezosala RDC nde na tenge bikolo na biso wana yango nde ezosala RDC sikoyo tokoyinana mpona nini parce que biso nyonso tu toza bana ya tata moko ndenge maréchal abanda koloba tata obe moko mama obe moko malgré alobaki mokonzi moko mais déjà lakisi biso tata moko mama moko ndenge alisi tata moko mama moko lelo nazolobela makambo ya bikolo babikolo na biso c'est vrai bikolo na biso ndenge eza boye bato na spécialité na bango bato na bato baza na kolia na bango ndenge baliaka na ekolo na bango ekolo moso eliaka neti biso baluba balobaka ke baluba baliaka tshibelabele oyo eza mbwa mais ngai botu na fumukanda est ce que ça mona place na lambele mbwa na lambele mbwa te pourquoi na lambaka mbwa te parce que biso baluba basi balambaka mbwa te basi baliaka pe mbwa te ezali nyama oyo mibali balambaka ngo bango moko pe mibali mutu baliaka me basi te ekolo mosusu babengi yango bayombe eza kolia bitoto na bango wana bitoto ngo eza ya modèle na modèle oyo elami yango na modèle me babengi yango kaka bitoto eza na ekolo mosusu bazoli biloko babengi bakutu mabala ekolo na ekolo eza na ndenge nango mais nayoki kaka mpasi na mawa mpona mama moko boye mwana na ye mama wana ye aza na ye mokongo mwana na ye abali mwasi ya motetela ndenge mwana na ye abali mwasi ya motetela mama wana ekoma kaka un jour kaka soki afika mwana tilango bakuna tala ye kuna motetela
tala ye kuna mutetela tala ye kuna doso afingi mutetela bani ko finga bateta yi yango na kutu batetela o kutu na nga kutu mwana nga bala mutetela te ake ko na mutetela o mutetela ezaka ekolo bato ne surtout ba etika qui a dit que ba kongo baza spécial mon kongo baza spécial te mulu baza spécial te mungala baza spécial te biso ne surtout tozaka ka bato éducation eza na ba parents eza mutu na mutu ndinga etika kabana na ye mais na ndimite que maman moko avant tsaka mwana bi que faut banda ko manquer bato respect il faut finga bato maman ndengwa na en tout cas na moni ete bana na biso baza na éducation auto pesa ba wana ndako so ba bimi libanda ba ki ko zo école babimi bakoli bakomi kozala ba camarade alors faut pas ko généraliser ce comme que moi nazo selo comme ko boya mabe yo bandi ko finga ekolo na ye mutu na mutu ana ndenge na ye ya bato muso ko supporter makambo te moi na bengi nga zo lela bi non maman c'est trop maman bokilo na nga azaka ka soka likamka to azoluka nga bi aso ana mwana na téléphone ra ye mutetela no wana zali mwana komi ko mona ngo ye mute azomona kwa injure et oui maman pene ngo zo le blanco zo lokola injure mais nga ndenge na yebisa mutu o siki bazolo ba ekolo na yo neti ngavu mambu imuke ni mushikula ne na vandi awa nde na moluba boy mutu penza lobi awo tanga ko awo tonga ngabi kasi moluba wana mais na mitali na bien nikena kitata na mitali na mimoni moluba wana oh na binza me merci pour ça nga moluba o salanga mo sekitoko naza bien na mona moi jirte mutu musaza so ba lobi ne tala kuna mutu abandundu o mo loko ba fingo koyo capacité po ba fingo za mutu abandundu po eze ekolo na yo yango ngene pse pe mona o mutetela maman bokela zo fingo ta kuna mutetela mais pourquoi ça te fait mal comment on a pas cité que zo sa zo fingo mutetela zo mona ko eza injure te eze ekolo na yo alobi ka rappeler yo ka ke ozaka mutetela wana zaka conseil pour na kitsa mwana motema mais na mama bokilo oyo finga ka mwana na yo wana mwasi bokilo no mutetela yo osaka wana ninga ko finga na ninga ko finga parce que olingi mwasi ya mwana ote yango finga ki ayo so mutetela no wana mutetela mwana wana zo sala motema passe mama mwana na bisinga ko tala rappeler monsieur papa pour le mariage ningo ko tala monsieur papa pour le mariage mama meka ko lembisa muke meka ko kitsa muke na ba ke monsieur papa pour le mariage les apona ko bibisa te mais pona ko bungisa mwana na tango baka azomuno zo finga ye azomuno zo finga mama na ye ozo finga papa na ye pour okomisa ngo injure siko na tuna pena yo na mwana mwasi ya mwana ko wela nini mwasi ya mwana zaka mwana yo moko foeba ko supporter makambo mwasi ya mwana wasa mabe mwana no pa ko sala ngo pe kote mususu epa epe babaleli epa epe babaleli bakolinga pe bakanga motema soki yo pe oza kokanga motema na o pe ya mwana ya moninga postelo explication ya mwana zaka soko fingi il paraît que depuis balingana kina mwana yo oza ko s'opposer ozo linga te abale po aza mutetela kita dike batetela baza basimabe kita dike batetela bavanda kamala mute na libala non mutu spécial azata ndeto bande to kakala basi bangala balambe mwana mungala botemi ana mboka poto so wala kise ko lamba teska koyeba akoyeba te kala bazo ba basi baza respect bano ya baluba kwa lelo so lekse respect est-ce que ozaka na respecter on apprend tous les jours na sepela ki mutu moko melinga bi mameliane j'aime bien quand tu dis que on apprend tous les jours c'est vrai on apprend tous les jours tous les jours tu apprends quelque chose il y a nouveau chaque jour après tu apprends vraiment on apprend tous les jours quelque chose de nouveau en tout cas na vie na biso bato on apprend tous les jours ya mwana nazaki ko sola mukina ba mama bokilo makambo ko finga kabasi ya bana eza vraiment malamu mingi te pourquoi parce que le temps ofingi mwasi ya mwana na yo mwasi ya mwana zokendo silisa mwana nzoto ya mwana na yo na nzoto mwana nda kendo silisa ozoye bateke mwasi ya mwana na yo tango bakena lieu secret na mwana yo fingi na ona moyi eleka na ona moyi bo muka ofingi oche mal à l'aise na moyi mais tant tokoma kana butu est-ce que moto azaka repos mobile azaka repos na lipeka mwasi na ye mwasi po azaka repos na lipeka mobile na ye tango mobile kolinga che lipeka ne pa ya mwasi makambo mama yo finga kina moyi ezongi abandi mama na yo afinga kangai mama na yo benga nga mutetela mama yipozo ka mutetela ezaka neti et pour batetela bafinga mamingi te pour ka bikolo mbele finga mamingi na bakongo baka muyaka na muluba siko ke mama pe yo pour mission bosiki est-ce qu'on finga mutetela je comprends pas ndenge oza ko finga ka mutetela mona zo mona ngoza injure pour lobela ka mona ndenge injure yazo ko ka supporter ndenge wana te mona na buto akozala mal desservi. Pourquoi? Parce que oya mwasi anyongami déjà ya mwasi déjà ça nyongami na motema moi a servi oya yo mobile na poko malamu e kozala te parfois ezana ba couple mususu mwasi na mobile bayokani bavandi bien biso ba parents kam tosaka nini tokenda ko bebisa totikana pe ko kotaka na ba couple pe ya bato
to tikaka kokota na ba couple ba soki bato babalani botiki ba mona nde bazo mema so bomoni bazo kende mabe bopesi conseil place boza ka boite place boeleka ka boite place boza ka boite yango naza ko senga na ba marraine bato basimbi bato na ba mariage baza ba témoin ya mariage bozala na habitude ya kokende 2-3 fois na année moko epai ya bato bino bosimba na kati ndako ya mariage boki kotala ba vivaka ndenge nini otali mwasi alambelaka mobile ndenge nini aservaka mobile ndenge nini oyoki pele kotungisaka bango pona bosa nini bolukaka kimia bobongisa pona kobongisa ça vraiment très important. Ce n'est pas que soko simbi mutu na libala mbala moko tika leka esengoka pona lataki robe na simbi mutu na libala esili non, il faut que ça la suivi ya ba marié na yo wana, il faut vraiment que ça la suivi pona koyeba ndenge nini baza ko vivre na kati ndako na bango yo makambo zaki to sola lelo makambo ko finga na bikolo oyo eza mabe parce que tozomona ki congolais braza abel congolais Kinshasa bavandi baza na bana tango bando finga longo kuna tala kuna Brazzaville oyo kuna tango kuna tala kuna nani zarien c'est sur benga apende ngene bazero ne bandi ba Brazzaville balobakana bomanyo bomaze yotika nyoka eza na ngoka langage est-ce que ceux qui bache mutu na nyoka akoboma vraiment mutu tika nyoka osala ngote eza na ngoka langage ceux qui tozobala na bikolo mukongo abali muyombe mutetela abali muswahili oyo bo abali bo tozaka bandeko bikolo wana ke kabuli biso bato baza na etini na bango bato baza na kolia na bango c'est vrai ce qui oza mama ya mwana mobali e ko moni ke mwana mobali mwana no amesana alia kaboye benda mwana mosana pembeni loba na ma fille yakana la kisayo omoni mwana mobali na yo alinga kolia madesu na linga bacha mbisi na kati te omoni mobali na yo alinga kolia mbonyi na ye alinga bacha mwamba muke na kati omoni mobali na yo alinga kolia nduna ne alinga bacha solo na kati ko ba aubergine wana ya soki movite tia vraiment o balu babinga kanjilo na kati mwana mwasi aza ko apprendre aza ko ba mama bokilo nanga alakisaki nga boye azala bana miso ka baza mabete musupe ko lakise akoyoka mama bokilo nanga alakisaki nga boye mama bokilo nanga comme on doit apprendre le jour mwana pe ko apprendre pas ya mama bokilo na ye to mwana na kishasa mwana mwasi pa na bango eboka ngaliputa te me bokilo alakisi tande bakanga liputa boye bokilo aza ko batela soko oza malamu na mwasi ya mwana na yo elakisi ki oza ko bongisela mwana no po mwana no azala malamu na mwasi na ye zaka malamu na mwasi ya mwana ko mwana na open ndako bala akovanda bien tokena o babinga ka oka bazolo baki bakongo bazaka maboko makasi eza mukongo moko tango zakeli boko makasi balati yango bakongo nyoso o bakongo te bakongo maboko makasi te bazali bo monte nga fumuka na minga somelanga Mercedes na tambola na ngo est-ce que zeli boko makasi fumukanda longue vie to nzamba azana pa mbola peso bango bambule bele o bakongo bakanga maboko makasi est-ce que mutu maboko kasa ko sumelo Mercedes Renault te mais Mercedes. Donc là ce qu'il vous makasi te mais mutu ko bala no mukongo mi bala bakongo baza kama boko makasi mais prof ka yango wana ngai sikoyo mobali na ngaza mukongo na tambola na Mercedes là ce que bakongo so bala boko makasi te ba moyo so tout te papa le mezana kosi na kosi te eza na batu musomo na mibala baluba basala ka mibali mo ba dictateur mais tout mona muluba bali mutaba ndo avanda bien moi ça bano ba nga mobali nanga mobali moko malamu mais tango balingana ka sika balobaka nini komeka kobala muluba te baba dictateur mibali mabe mais omekana ntango abali amuka vandi na mobali ne malamu tolanda kate ke ekolo wana bazaka mutu makasi ekolo wana bakabaka te ekolo wana bazalaka bandumba ekolo wana eza ba les ondi to tika mokili lelo ezala kwa mokili ya kala te mokili lelo esi échanger mokili lelo eza mokili ya ko conseil par-ci par-là bota lelo déjà ba YouTube comment motavende comme amelia ni tuboye na disposer tananga na suite tananga na vandi tozo solo la parce que na yebi kebino pe vanda bosani ni bokoyoka maman elia nitu donc toyeba kolingana mobuto albaki na biso papa be moko maman be moko ekolo be moko donc bikolo na biso esengi biso nyonso banani ba congolais yango nanga koyebisa mingi na mabala mingi bato o bazomene bato ba video eza mingi ba mama bokilo ba papa bokilo baza un problème te en tout cas papa bokilo banda kolandela vie ya mwana na ye o mwasi ya mwana na ngai boya mibali baza bongo te wana eza makambo na biso ba mama tolingi ba futilité biso ba mama tolingi contrôle biso ba mama contrôler nyonso tolingi kotala boye esalaki ndeni ezonaki ndeni eza bizali biso ba mama mais biso ba mama pe toluka pe to changer bolingo ezalaka ndena lobaka chaque jour ezalaka vert te ce qui est vert c'est que eza bien et moi eza orange et moi ezalaka rouge
mukolo ezaka rouge ba fingi penza mama na yo mettons aux élèves vers maman na yo ezala raté to encourager te bo finga na ba mama la bolingo to lobi bongo te mais tozo pesa kaka ndenge bolingo ezalela ka mingi na ko bla ba mama ngai o na boya ka blondine moi si andunga mais lelo na blondine na boya ka lelo na zola ngondo yi elia lelo azawana Blandine, vous voyez qu'il y a une émission dans la bissap, dans la salle qui est en Blandine, les gens viennent dans mon mobile, baboti bana na bango, et puis moi si malam, a dit que beaucoup de gens ont été malimbi ça, habité. Naza muto na sambelaka, yo ba lobby différence za na ba oba sambelaka, na ba oba sambelaka te. Abi e na sambelaka, alinga kinga te zaki pe droit na yepo, aki na ba raison na ya boyela kinga. Mais le ko la sande makipe, baba langa déjà asali nini? Alimbisi pe asali ni abosani na katona pe ndoyi pe abimi. Ba mama bokilo to yeba kozala mwana na moi souplesse tozala kana moi souplesse to kotaka trop na ba vie ya bana te soki mwana na yo mobali asa bali mwana na mwasi asa bali ça veut dire que ba komi pe mikolo ba papa na biso ba papa tango kala au mona papa na 16 ans abali maman na 14 ans ba so vivre ensemble ti ba komi pour moi papa comme na âge né papa comme na 79 ans maman comme na âge né 76 ans mais baba na ka bana miki bazo bunda na bolingo bazo bunda na ti ba boti bana ba komi pe ba komi na ba koko moko pe akundi moninga donc ceux qui batumi bale baba la ni malam kotika bango basa la route na bango ça papa le na kosi so lelo maman zo ko tumisa vanessa chaque jour na libala yo za la l'aise avant depuis me pe biloroti au moins tant que vous en avez besoin so ka kantika nde ba finga kia sa nini aboyi bongo te ya bongo te photo eba ko chala naka à l'aise bana nso baza bana yo oyo boti mwana mwasi mobali ya mwana yo akomi mwana yo yo oboti mwana mobali mwasi ya mwana na yo akomi mwana na yo Moutaza parfait na mokili azate. Ma jeune fille, toi qui m'avais parlé, qui m'avait dit non, ma belle-mère, mais c'est tout le temps mon là. Comme je t'avais dit, ce n'est pas un injure, hein. Être mon là, ce n'est pas mauvais. C'est vrai que la maman Bokulo, elle le dit dans le mauvais sens. Quand elle dit, ah, ben on connaît tellement la tétée, la nègre, bozala kaba. Au moment où on le battait parce que, et bozala qui t'aurait été pour na, bande bonanga, ba tétée là, na piste na mbote na passer, Francis là parce que y a vraiment mon là, il y a solo. Maman Alpha, comme on a mort, on est batté, mais il faut mon là, solo, pesa pe maman mbote. Ben moi t'es belé na maman ou aboti yo maman Alpha nenge toza bien que la maman elle est en train de t'insulter tout le temps mon là je t'avais dit que mon là ce n'est pas un injure mais la façon dont elle te dit non maman la façon elle me dit quand elle fait tala kuna mon là oh mais mes enfants tala bana ba tété là oh yo tout ça maman a préférence na bana oh baza botem na ba tété là parce que le quoi za mu Congo alinga ka moi nepe abalaka moi si ya mu Congo et comme fardo donc la moi ça balaki moi na za mu tété moi si ya mu tété là maman alinga ka te elle so ko finga moi na mu tété là ko finga moi na mu tété ko finga eza ko ranger mwana wana yango azwaki telefone abingi mama Eliane talanga boy yango na meki ko sona ba mama to meka ko changer et papa mais on dit qu'il faut ça loso papa je vais kalater pardon.
ça loso papa ya kala tete fa kolia loso alors nde na bandaki koloba batetela mpe balinga kolia loso oyo loso asina nasokolaki loso nango salamoni sasolaki loso nazonani loso oyo nasi nasokoli yango deja bongo nde esaisaki moko boye nasi nasokolaki loso ndenge nayebisa bamama boye biloko kolia ifo kosokolaka yango ata loso nga nalambaka nanga loso nanga kaka na nzungu normal nalambaka nanga te mbaka nzungu ya loso oyo eza kopo oyo kopo oyo moko lokola eza kopo moko nakotya mpe mai nakotya mai kaka kopo moko ya na ndambo natyeka kopo moko epuis natie na mwa ndambo na mwasi ya katikati pourquoi nasala katikati parce que nangi loso nanga ife bima moko nazwi mafuta nga nasalelaka na huile d'olive bino mo boyebi na bino natie mwa huile d'olive nanga na kati ya loso mais natie yango eloko te natie yango eloko te natie mungwa te natie eloko te o cube te pourquoi natie te parce que loso oyo nakolia yango na pondo na pondo nakoki kotyanga babiloko ebele ezala mpo esalaka goût baloso bago nayika loso nanga ezalaka pembe mpo nalia yango kaka na pondo loso nanga yango oyo loso oyo nasokoli yango bongo nde esala moko nasokoli deja loso nanga ndenge eza awa nasokoli yango deja apres naosa nini nazolamba loso nanga nakolia yango na pondo ndenge nalobi biloko ya kolia bamama soki osombi loso oloba teke loso eza na sachet nango nalamba ngo ndenge wana non soki osombi loso na yo il faut sokola yango sokola loso na yo osombi légume il faut sokola parla ndenge na epenge moke nasolelika moke na bandeko mingi oyo basalenga bacommentaire liboso na bandeko oyo bakota bacommentaire te mais sikoyo nakoma kozwa mpe ntango soki navandi naza eloko kosala te nazwi na bandi kotala bacommentaire na babato bakomi nini en tout cas bandeko boréagir trop mpona émission nasaki na ndeko na biso moko ya bandundu ndeko na biso moko asala théâtre komo na ye Viviane baréaction na bino mingi esepelisi ngai mpenza te bamama to bapapa mingi ka bamama po bapapa problème mingi te namoni bato bakomenga bobisinga mama eliane sikoyo émission eza pour le mariage pourquoi korojaki ndeko te ntango azosala émission bomoni bien ke mai alambelaki ezalaki malamu te mai abandaki kosalela biloko mai wana ka asalelaki oyo mingi mpe babenga na batelefone oyo balaki na mposo asola babenga na telefone ke mama eliane sœur na biso nasaka théâtre wana Viviane pourquoi korrijaki ye te mai wana alambela asikolaki nango soso mai wana asaleli yango tomate asikoli yango baépice epuis mingi mpe botie bacommentaire ya mabe na émission ndenge nayebisa bino bato botala na biso soki émission otyaka bacommentaire ya mabe mingi bato wana bakolo baémission oyo osalaki na émission soki amoi bacommentaire eza ebele ntango kobenga ye soki osala émission akolinga ntango bate bato na oyo batalaki nga bafingaki nga na émission nalingi te nakopase susu na émission te mingi baza ndenge wana ndenge naloba mpe susu boye nakoloba kaka na mingi oyo bayebisaki maman Eliane pourquoi okorrijaki ye te boyebi ke kokorrige mutu na mutu aza na ndenge na ye mutu aza na tempérament na ye eza mutu mosu alingaka reproche eza mutu mosu alingaka reproche te mais la plupart ya bato balingaka reproche te papa lena kosi la plupart ya bato balingaka reproche te il faut oyeba mpe moma nini okosala mutu reproche ce n'est pas ka na moma moko booteli mare ya mutu te malango bali koreproche ke te yo moni mai eza mabe batomati oyo akoba yoyaki tosala émission oyi kokorrige nga na ye toyebani te toyebani kaka mokolo ya émission ndenge tosololi kaka ke topase télé réalité lokola bokoma kolinga mingi kotala bamosu mpe bino te soki bazosala bino télé réalité bato baa na kongo te bayebani te bolingaka kotala te et pourtant namoni na page nanga boza plus de 9000 abonnés oyo namoni merci beaucoup nde boza kosabone na page mais émission mosu bozotala te soki oza émission ya moto ayebana bokolimbango bokoki kotala ça eza émission moto ayebana te bozotala ngo na ndenge eyali kokoma mais pourquoi qui vous a dit que moto asaka théâtre ayebi kolamba koleka moto ayebani te soki bomekaki mbika na mbisi ya kokauka ya mama na biso oyo moswahili wana alambaki mobali na soko aliango lamba bote akimi ndako akimi mama wana alambaki mbika wana soko boviema tembele mama na alambaki obi te mwasi ayebi kolamba pourquoi bino bolingi kotala kaka émission ya bato bayebana qui vous a dit que bato bayeba nde balamba kitoko ce n'est pas comme ça
Vous avez plus de 9000 abonnés. Au moment de l'émission, vous avez 5000 personnes. Au moment où vous avez 40 000 personnes, 50 000, plus de 100 000 vues. Mais non, vous avez une émission, vous avez une discrimination, que tout à la vedette, tout à la star, mais non, vous avez une émission, il y a une surtout. Vous avez une émission qui est tout à la télé, vous avez en tout cas, vous avez le coup, vous avez plus de 9000 abonnés, vous avez plus de 9000 abonnés, ceux qui aiment un côté, vous avez ce qui est que maman Viviane, elle a mis propreté, elle a mis la saleté, elle a mis bois, elle a mis bois. Ce qui va dire télé-réalité, c'est un moto azali. Télé-réalité, tant que le cas moto, petit moto, mais tu as la réalité, moto, tu n'as pas mis la télé-réalité pour essayer de faire ça. Les garçons ont ça là, qui n'a déjà, tout que tu sais les marchés, tu as dit, à cette télé-réalité. Mais bah, on se va sur la moto, on dit qu'il y a un bête. Non, ça la gagne moi la télé. N'ayez pas conscience la part des choses. Alors, ceux qui maman a dit sur la ils ont la melaka. Ceux qui corrigent, quand la caméra te bino bozo mona, na ko corriger na police parce que tu es banité. N'est tu es banité ceux qui n'a bandika pour ça la mutu reproche. Quand la caméra bozo ka répondre nga mabe ka bino bo Sénégal. Bon ta ko répondre maman Hélène mabe. Na mone ba muso biyo akabakate asobi maman ni to ata juté. Mais ça peut la batu mususu na kenda ko sa be émission. On est pour ma casse le roi si à tous les bâtons à coutener bazana au tigre la moitié le côté PC dans le côté mais pour venir à moi dans la cibino qui bâtonnions sont ngai maman ni tout la salle à mon émission bilo ko wana ngam na soma mo ngamuko musu sa le bio maman ni tout la commentaire maman ni tout le ma bête peut-être que on soma na bon na yo maman bon comme na kosa mais c'est vrai bâton na bon na la salle à mon émission bilo ko lia na soma kama na mbongo na nga baji ya komela na somo na mbongo na nga nyoso na saka na mbongo na nga bino ba tulimba commentaire boni na répondre bino voilà ce qu'on réponse na pesi bino ya mwana pour musole ba mais ceux qui na lobina kaba bino bolinga rasko yo gauche so pesi droite mona eza pona bino bolingi ne mwana o yo tout na ba to tika ba ngolo côté na ba ki pesi ki pe yo mono za na moya ko kabela bango otindi ta mona mama ni to na kishasa tinda ba mama ni to ngana mona to seki emission na mutu moko boye na tinda la moyo na sele na be emission ba orphelinat o ba ka be lo bolinga na ta ndeko na sele na be orphelinat ana sengi bino ba aide na be ba orphelin bazali ko sunga na mona ka mama na desh kaka mutu moko kaka mutu sunga ko ba orphelin o ne so ba tika avec les messieurs qui n'ont pas ce que nous commentaire. Eh, nous avons des mouquets, maman, ils ont dit qu'on pour la mouquet, ils ont dit mouquet. Mais le coup, nous avons moyen, bah, ça. Le coup, nous avons moyen, maman, bah, que ça, vous êtes bienvenus. Dans cette vidéo, émission, n'a que 2 fois l'orphelinat. N'a pas orphelinat, bah, la bazali, bah, la bazali, on a passé, toi, mais la bossonga, bah, mais vous savez, ça la montagne. Vous savez, ça la montagne, eh, au Québec, nous sommes qui j'étais pour la mine. N'a répété un mot de sous-sous. Émission nyonso bomona kanga na salaka oyo etangami keloko ya kolia to ya komela ngai nasomba kango na mbongo na nga moko et puis faut koyeba eza na ba actrice musu ndenge baza wana ceux qui ont bien soyé pour la votre travailler na ye musu sola konga ka partir $100 il faut koyeba ki bango na bango bana kini kuna basenga mbongo te mais ba biso o bayeba ko uti libanda surtout ba biso o basela bete kina intérêt à la providence il faut que quand ou bien ça nini etikala wala ngana biso binoka pona émission o botala ki mama biso la kibino o choko sugino chokone soko choko nzungu sugini ne ba soso o balamba ki wana tout ça na ko sala moninga na reproche na caméra te reproche pena na sali te ko bino bolobi soki nzamba sumito na ozunga Kinshasa ndeto ko fanda na eto sura na epse non d'internet bato batalaki basaki reproche bo na ko ko sa na caméra te bolimbisanga donc makamna ki na photo sura mnemo le loka ya ngoyo ngana wala makaloso na ya pembe pona na poso kolia pondo na loso ya pembe on a wala baloso na ngaka so na beli na kitisi na sani ni na suna loso na lie o mutaba mama yeno ni ngabo lia tika na lia na wala linga na ngo lie skola sa deni deja na sala ko sala olamba c'est normal na lia muzali singa bebe ni mozo ya ni ngozo no munete ezala age moso ko so mena age wana munene balisama na ngo sulta tozolia o mono tika no ka wana standard mais ce ko mono zo ya munene il faut gérer kaka gérer soma body magique pose à la libu plat so so body magique olati body magique na yo au moins tant olata bilamba na yo okobunga noka kitoko kozala munene to kozala muke ezaka ka tozaka ka bato pona lelo to ski na bino wana ndeka na lobaka God bless you
Mungu awabariki. Tata nzambe kamusika lusaku muna nzambe kauchokola wana sikola ndenge ya batetela nzambe adupe na shineni bana betu mosi. Bye bye.